Bote mingi pe boye bulamu na bino bande kobalandi ya Vuvamu télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi o biso tobinga kezali bongo liziba ya boyebi pona biso baindo matondo mingi na bino bande kobalandi baibopesa ka biso lisusu bongo tango pe ngonga ya kolanda katango nyonso émission na bino mokolo mwa lelo oyo émission oyo ekambemaka epai ya ngai ndeko na bino mopepe kasi eyaka na tina ya koluka kopesa kabino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolela bongo calendrier na biso africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo ya solo mokolo mwa lelo na manaka na biso tozali bongo konso motuku mibale na moko na sanza ya mibale na bopemi ya motoba na mobu mokama na tuku misato na mibale wana kolela bongo manaka na biso lobi loleki ezalaki bongo nkando na bopemi na yango ya mitano elaki suka ya bopemi sika wa lelo tobandi bongo bopemi na biso ya motoba na sanza na biso kaka ya mibale na elengo ya mvula ntete lesoki tokobalisa yango na manaka bapaya o mokolo malino manaka bapaya tozali bongo mercredi le 11 novembre 2020 kasi tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga ekoka kozalaka lolenge manaka na biso ezali bongo kotambola kasi mokolo yango ya lelo ya le 11 novembre nini yango esengi toyeba. Le 11 novembre 1975, ezali bongo mokolo oyo ekolo Angola basilaki bongo kozwa ya bango lipanda to pe bongo indépendance. Kasi biso tutunaka motuna pe tolobaka ntango nyonso ete indépendance ezali nini. Na ntango toyebi indépendance elakisi bonsomi. Na ntango tozwi bonsomi ezali biso moko nde esengi tomikamba. Kasi totala bongo ekolo Angola lelo oyo bazwaki bongo indépendance na bango. Est-ce que ya solo penza ekolo Angola bango moko bamikambaka to bango moko bamitambosaka soki bango moko bamitambosaka te bazwaka kaka mitinde utaka libanda elakisi ete bonsomi yango tozo yango te ezali kaka bonsomi ya mikanda ya maloba kasi ezali ya solo te ndina bongo tokosuka kaka te na kopesa kabino manaka ya mokolo kasi tokokendaka pe lisusu kotombelaka bambotama elamu na baebanse oyo babakisaka lisusu mobu moko likolo ya mibuye bazali na yango nde mokolo mwa lelo tutombeli bongo mbotama elamu epai ya tata Kivuvu Nkusu esika bozali bambotama elamu na bino kimia mfumu kimbango ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino pe lisusu tobosani te kotombela bongo mbotama elamu epai ya bebe Nkwamambo sika ete tata mokeli abakisela bino pe lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino bokokisa oyo bino boyelaki awa na kati ya moki nde bambotama elamu pe lisusu na baebanso babotami bongo mokolo mwa lelo kimia mfumu kimbango ezala na bino. Kasi kolela bongo lisenga na bino bandeko balandi tolengelaki pe pona bino lisusu video ya mokolo mwa lelo bolanda yango na bokebi biso na bitu kokutana na sima pona kotia bongo commentaire. L'indépendance besoin constat général ingérence ya mindele soto beta mobongo ou bien continuité ya gérance ya mindele na ba personne interposée na bamboka na biso na bamabele na biso tolo bakutu mboka na biso te kasi mabele na biso po soki mpona bamboka bango bazoconsidere conférence de Berlin ke bamabele na biso me bandelo bango batiaki mabele ezokontinue kozala ya bango badirigant na biso esengeli bazala barepresentant na bango ndenge bagouverneur de colonie bazalaki soki okoki kozala gouverneur ya colonie oma bato bakolongola yo na bongo te kasi yango bakoma yo balongola yo bakozwa bandeko na yo kaka bayindo bati bango banguna na yo. Matono mingi bandeko balandi bouti kolanda bongo elema oyo totiaki mpona bino mokolo mwa lelo wana ezali moko ya liteya ene songi nzila mfumu kusuki muzana pa na Angola na conférence oyo esalemaka na ministère affaires étrangères kuna na salon bleu oyo balobelaki pe lisusu likambo kaka etali bongo ba indépendance ya bamboka kuna boyoki lolenge kani songi nzila balobi yango biso butu pe moi tosengaka tango nyonso na bakonzi pe na biso bakonzami tolukaka kozwa conscience pe tolukaka koyebaka
posa ya nesongi ya nzila ezalaka nini mpona biso. Soki tokosalela kaka mateya oyo nesongi ya nzila bakoyebisaka biso to lolenge bango balingi kokumbela biso boyeba ete na bamboka na biso na bomoi na biso na makambo nyonso tokosala ekokende liboso. Kasi soki tokozwa mateya wana to mai oyo azali kotalisa biso tokokipe yango te, tokobwaka yango, tokolanda pe tokosalela yango te, boyeba ete ezali kufa mpona bamboka na biso, ezali kufa pe mpona bomoi na biso. Yango toyebisaka bino ntango nyonso ete botikalaka branché na chaîne na bino Vivant Mu Télévision mpona nzela na yango nde ekofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba. Kimia ya mfumu kimbangu, kimia ya nzambe ya bakoko ekokoyingela lisusu okati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani bongo na mbala ya sima. Konso ebandela bino malamu okati ya mabota na bino. Ibeleba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo yebandite